amata tandis que yo boko sapé ou ma leader qui compromettre pour l'avenir à lobby ndeko mopanzi sango aussi au mwana botami lelo mbamo bando tambola te politique ezali expérience ezali ko yekola soki otali batu oyo tozotanga kombo na bango lelo neti mwana mboka Jonathan Bialusuka Wata bazalaka pe sima na papa na bango bayekolaka politique le bamonaka ke bakomi à un certain âge oyo mwana nyonso esengaka soki papa boti ye atangisi ya 6 classe akoli abimi na ndako ba parents akepa na ye bakinda lelo tozana bango soki ozomona tozokangama sima ya mwana mboka Jonathan Bialusuka ezali po tozala dia lelo te ngai mwana mboka Jonathan Bialusuka s'il y a une personne qui me connaît Jonathan est parmi ces gens. Est-ce que ça va convaincre réellement que Jonathan Bialusuka ko bibi ça peut un leader tout? Non, c'est pas question que naza la convaincre parce que je l'ai vu faire déjà des leaders. Jonathan, on a yebi ba jeune oyo baza sima Jonathan qui ne sont pas de sa famille. Oh ya sali bango ba leader. Mais moi c'est quoi ba yaka pour bibi. Boza ko. Ba yaka. Ba suku, ya bataka songolo. Donc c'est difficile. Mwana mboka. Ba s'émerger. J'ouvre une parenthèse. Les alliés, moi, l'amboka, ABG, toujours pour une bonne gouvernance. Et c'est ça les gens doivent comprendre. ABG, Azan a conquête et à pouvoir, et que Azan égocentrique. Non. ABG a lingi, yo yaka nanda mwa mayele na yo, ngana nanda mwa mayele na nga, to sangisa, to tonga Congo et kende liboso. Mais comment on a quoi ngolelo, ABG a un ministre provincial, ABG a un président de l'Assemblée provinciale, ABG a un sénateur. Pour dire vrai, la première force politique au Congo, c'est l'ABG. Et puis, maman Mokonzi, Julie Souminois, là, ça qui tourné à Congolais tellement à Monaki. Yemoko à Monaki que Kwango est dirigé par l'ABG. Les grands bancs nous aujourd'hui c'est l'ABG. Et ça batou à bavanda na bureau kolobake non, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait non non, ABG c'est si terrain. Yoso lingo tumbola ABG kende na terrain. Ndomona. Oyi bilo to betaka. ABG zalandeni. ABG to bet. Message spécial bokanga très bien. Honorable Raphaël Kebongo. Honorable Raphaël Kebongo, interpellation surtout. Honorable Raphaël Kebongo, kombo na yo comme ko beta mbunda mabe. Kombo na yo comme ko beta mbunda mabe. Honorable Raphaël Kebongo. République démocratique du Congo, ville province de Kinshasa, Monda Écolo, magazine d'actualité 2025, année à lumière pour les Congolais, surtout en général les alliés années Otozoluka, Mbokanabiso, Ezoma Papou et Pumbuka Kitoko. Nabi ki boza ebele bande ko langa boza na Congo Brazzaville na Katangola na Katia ba Europe ba diaspora partout na cadre toujours repère sa confiance na fidélité dans le monde écolo. J'espère que Kimia Kolonzambe etonda o mabota mabino comme d'habitude. Bobi toujours que monde écolo ça toujours pour servir bino na o Italie actualité. Ko peut ça ba information moko si et à temps réel. Les autres tuambi moko ya bandeko car les moments salvatore chaque fois comment on a plateau pour repérer sa masolo mboka tombi mona mboka Trésor Ngwaou azali secrétaire national en charge il y a environnement pe cofondateur il y a parti ABG Alliance des bonnes gouvernance il y a mona mboka Jonathan Bialusuka Wata mona mboka Trésor bonne santé qui mezali ndeko mopanzi sango na kitisiko aux à l'aise très à l'aise. J'espère que vous avez mon plateau. Non. Oui, je suis mon plateau. Je suis émission, mais je déjà la émission. Comment vous sentez maintenant le travail? Oui, très bien. Félicitations pour le travail. Voilà. Donc, salam ya kitoko quoi. Donc, quand ndenge bozo prôner Congo kende liboso, ndenge alliance pour la bonne gouvernance, c'est ça que Congo est mongwana. Yango na mon plateau na bino vraiment. Nazao sepela makasi. Félicitations musala kitoko. Merci beaucoup. Voilà, on est bon mon mboka Trésor Ngwaou azali secrétaire national en charge de l'environnement, pe cofondateur ya ABG parti cher ya mon mboka Jonathan Bialusuka Wata. Tu as mis mon mboka le na plateau oyo na cadre ya kobeta masolo o etali mboka na biso. To ba d'abord kobeta ba sujet belé, to bi ba sujet za mingi to so d'abord mingi to beta li solo o etali actualité ezali dominé. Bon tu ko na bino mo comment est-ce que Kinshasa Kabona deux parties. District Moka Chango etikali isolé, puis le reste 3 districts etikali na mopanzi nango en rapport na mai ndenge eutiko tonda na rivière Njili o esali débordement tina boulevard Lumumba. C'est la toute première photo mona bakama bongo esalema. Jamais to ko banda émission au ça pour autant to penser sur ça. Mon mboka Trésor en étant d'abord acteur politique, pour ce sont un parti politique en qualité de secrétaire national. Otiko mona catastrophe au salama na niveau il y a rivière Njili. S'il faut faire l'analyse à rapport de ça, l'acteur n'est que ça là.
Matondi mingi ndeko mopanzi sango. Ilo waliboso ezananu ya ko présenter ba ses condoléances na famille nyonso oyo baza éprouvé et puis na batu oyo baza ba victime ya catastrophe wana. Vraiment eza eloko moko oyo esali congolais nyonso pasi na mutema. Mais na kozonga mwasi mamuke soki otali na présentation omoninga kuna bakominga fonction o nazana ngona parti nazali secrétaire national en charge de l'environnement. Donc makambouneti ba catastrophe naturelle bien que ezala naturel environnement. Oui, eza vraiment domaine nangai. Donc même ceux qui est naturel, mais il y a des modes de prévention. Na mboka bapaya tumonaka, il y a une politique où bataki yango na place pour la prévenir. On appelle ça gestion des catastrophes naturelles, prévention. Mais malheureusement, na mboka na biso, yango ezo senga iPhone de moi na mboka Jonathan Bialusuka, azwana no ville ya Kinshasa comme gouverneur, comme ça biso ba espère to ko entourer pour na ko pesa ye. Et ya no toli oyo koki kosunga pona kobongisa mboka. Pourquoi? Parce que au moni lelo na ville à Kinshasa, inondation wana il y a des causes o eza bisope ba population na mbula matari tozali pe na pas ya responsabilité. Parce que comme on a lelo na kati ya mboka ville à Kinshasa, banzete ezalaki. Ba kati banzete wana nyoso. Okomona le long ya rivière Njili. Esika oyo eza ba zone moko eza ba zone à risque. De ce point-là, il y a un problème de politique d'assainissement dans la ville, il y a un problème de la politique d'aménagement du territoire. Il va falloir assez que Mbouamatari azwa mukano. D'ailleurs, mibeko déjà ezalaka. Mais eloko esala biso pasi, ezande ko tia mibeko wana na application mutu esala ki donc loi ezala respecté. Le long ya bassin versant. Ya Njili. Okomona ba kati banzete. Alors que nzete et permettra qu'aller mboule les obeta et diminuer force wana ya mbula et kita malembe na mabele pona eye bana ko se filtrer na kati ya mabele. Mais le temps bo kati nzete sol ekomi libanda o babenga na français sol nuit mbula pression wana intensité ezo kita et comme même mbala moko mabele o to benga ngo sable ezo provoquer o babenga ka érosion. Érosion ce qui mabele na kiti na li ya rivière et comme matisa niveau ya rivière likolo ya ngwana omona ke les mains ezoya moyen ezwa direction directe et kendeti na fleuve ezate etondi et puis ekomi ko ça la débordement mususu ezali auto bengaka gestion des déchets plastiques parce que c'est ça le sérieux problème o ezana mboka na biso ba kondi bazwa kambikano mais on ne comprend pas il y a toujours des productions de tonnes et des tonnes de gestion en plastique mais politique ya gestion ya déchets wana eza wapi. C'est ce qui pose problème. Alors, Tokosenga, na bakonza mboka, va faire appliquer loi. Parce que la loi, mibeko ezali. Mibeko vraiment ezali. Mais ce qui nous pose problème, c'est l'application ya mibeko wana. Comment on a politique à lotissement. Pembe ni ya rivière. Okokende kotonga ndenge nini. Batu bazo tonga ba rivière en Njili ya même batu tongi ba hôtel ba tongi surtout dans côté à juste à pont là tout tonga bar mo kitoko wana bar c'est là les gens bazo kene ko sangala kuna ko solo c'est ça donc vous en état vraiment la qualité expert environnemental est-ce que tout cela est vraiment comme marché des perles na ba réalité au Congo. Donc au fait problème ya Congo ezali na côté mususu bato pe ba ko tonga net ndenge batongi wana c'est bien mais est-ce que il y a des canaux de canal eux évacuer main normal c'est ça et puis politique il y en a urbanisation so total le lamboka na kati ville à Kinshasa il y a toute une commune par exemple même terrassé ezate siko main il est réseau mayambula eko kende wapi main to salela na bandaku to benga ngolo izé eko kende wapi donc bref comme biso to komina nous na qualité net ya bapaya oyo bazwa ka disposition nyonso ya kotonga na ba place wana pona ko éviter ba catastrophe naturelle te à ma qualité ya expert na ko conseiller batute batongaka le long de la rivière voilà quoi. Voilà. Merci beaucoup les amis bon moi mboka Trésor Ngwawazali secrétaire national en charge de l'environnement la partie politique ABG ben on aussi marqué quelque chose le que non et bongi moi mboka Jonathan Bialusuka Wata azwa ville prophète à Kinshasa pour que vous croyez que Daniel Bumba est un expert en matière environnementale? Moi, je ne dirais pas que moi, Namboka, Daniel Bumba est un expert. Non.
mais simplement que mutuna mutu azana politique na ye azo incarné ngane tina vandi pembeni andeko Jonathan Bialusuka Wata na yebi ndenge azalaka, et je sais que il a une oreille attentive o akoyoka biso ne to mesena ye et to mettre politique yana ensemble pour la kobongisa ville na biso ya Kinshasa ndeko mopanzisango. J'espère vous vendre tout Jonathan Bialusuka Wata. Est-ce que na vie Jonathan Bialusuka Wata na politique na assez azo chance ya ko diriger ministère mon quelque part? Oui, ndeko mopanzisango. Ndeko Jonathan autaki kozala ministre ya pêche et élevage na gouvernement Ilukamba 1. Voilà. Très bien. Merci. Ma question, je vous ai posé cette question là pour vous dire que non. Maintenant, réfléchissons. Quand Jonathan Bialusuka Azara, ministre de la pêche et élevage, qu'est-ce qu'il avait fait madame Nakata Congo pour qu'il ne soit pas plus professeur Kinshasa? On peut s'attendre à une expertise professionnelle. Ndeko mopanzisango, ndeko Jonathan Bialusuka l'air Azalaka, ministre de la pêche et élevage. Azali Moutouako félicité. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait une épidémie. Il y a Banyama, parce que province, il y a Bandundu, Grand Bandundu. C'est une province à vocation agro-pastorale. Alors, Ndenge Jonathan, à côté na pouvoir, il y avait une épidémie, il y a Banyama, Oto Benyango Bangombe. Ce qui est Zalaki Makasi, Mayele Yandeko Jonathan Bialusuka te, peut-être les loyo, na Grand Bandundu Ngombe Moko, Lingaya Zala Sousouté. Donc, gestion Yandeko Jonathan Bialusuka, ils ont avéré. Batou Bazo Betama solo lelo ya bateau de pêche. Ba yebite. Masolo wana ya bateau de pêche ezali ngonga oyo ndeko Jonathan Bialusuka azalaka ministre ya pêche et élevage nde azwaka ba initiative wana. Donc gestion, capacité, compétence ndeko Jonathan Bialusuka, ce n'est plus à démontrer au regard de ce qu'il a fait. Et pour l'information d'ailleurs, si ndeko Jonathan Bialusuka azali premier vice-président ya commission Ecofin na parlement. Donc pour na Kelimibeko 500 députés va parvenir à placer confiance na Moutou. Azala premier vice-président il y a commission Ecofin et ça c'est pas dû au hasard. Ce qui fait que ndeko Jonathan Bialusuka azana ba qualité, azana ba compétence parce que il a été plusieurs fois législateur, il était sénateur, il est maintenant 3 fois député, donc ministre de son état, ndeko Jonathan ba compétence na ye ezali sous à prouver. Voilà. Comment on a dit que moi na comme Trésor Ngbaou vous allez vraiment un jeune on se promettre à venir que le oyo côté ba leader tout aux autres ba Congo ba tout ça consulter presque ba leader à 4 ba avec Christophe Mbosso ba Jonathan Bialusuka Wata ba Jean-Pierre Bemba et autres mais le oyo tout rajeunir classe politique binondé oyo beaucoup pe ça pifo de longue sika est-ce que c'est toujours utile bon zaka ba cheval bon si ba viol parce que ba mataka bon zaka na c'est qu'est-ce qui vous donne vraiment du courage le côté toujours qu'on peut ça force na Jonathan Bialusuka Wata ko civil cheval amata tandis que yo boko s'appelle ou ma leader ko promettre pour l'avenir à lobby ndeko mopanzisango aussi au mona mwana botami lelo mbamo bando tambola te politique ezali expérience ezali ko yekola ce que otali batu oyo tozotanga kombo na bango lelo neti mwana mboka Jonathan Bialusuka Wata bazalaka pe sima na ba papa na bango ba yekolaka politique. Là ba monaka ke ba komi à un certain âge oyo mwana nyo se sengaka soki papa botiye atangisi ya 6 classe akoli abimi na ndako ba parents akepa na ye bakinda lelo tozana bango soki ozomona tozokangama sima ya mwana mboka Jonathan Bialusuka ezali po tozala diale loté ngai mwana mboka Jonathan Bialusuka s'il y a une personne qui me connaît Jonathan est parmi ces gens. Est-ce que ça va convaincre réellement que Jonathan Bialusuka ko bibi ça peut un leader tout? Non, c'est pas question que n'a la convaincre parce que je l'ai vu faire déjà des leaders. Jonathan, on a yebi ba jeune oyo baza sima Jonathan qui ne sont pas de sa famille. Oh ya sali bango ba leader. Mais moi c'est quoi ba yaka pour bi. Boza ko. Ba yaka. Ba suku, ya bataka songolo. Donc c'est difficile. Moi na mboka. J'ouvre une parenthèse. Ezali na mwana mboka moko jeune député provincial ya province ya Chopo na 2017. Mais na ndenge système ya Jonathan Bialusuka na leki na ya mayele où je salue en passant CG honorable sénateur maître Aimé Mangat donc l'intelligence dans la simplicité ba sala na ndenge mystique ya fourmi mwana mboka wana abimaka vice gouverneur et lelo tozoloba nzambe asunga ye pe abimi gouverneur donc Jonathan la province manière yo kende yo journaliste munene ya investigation c'est tout ça dans la plateau na tukoloba awa ke mwana mboka wana aponamaka député provincial ya province ya Chopo en 2017 donc ozali journaliste munene ya mboko yo oyebi makambu parce que je crois à vos qualités je crois à vos compétences voilà quoi donc pembeni ya Jonathan fait des jeunes des leaders. Jonathan a toujours sur la magambo ya mwana mboka jango ya atro tribal ya hotel non
Ah, mais ma ABG, c'était le village Kaka. Je vais vous dire une chose. On part aux élections en 2017. L'ABG obtient le ministère des Finances de la ville. Mais si Jonathan était tribal, Jonathan Alingaki a directeur du cabinet Nazala Mouyaka. Azala Moutoua Bandundu. Il y a directeur du cabinet, il y a Ndeko Mwanamboka Jango Yazala Inani. C'est un combo. Ah, Ndeko Fraki Lunga. Azali Moutoua Bandundu te. Ngayo Yoratemi Liboso Nazolo Balaza Moutoua Bandundu te. Ngala Mungala. Des pères et des mères. Je n'ai aucun lien à Jonathan. Mais politique à Jonathan est convaincant. Ces jeunes-là, papa Obozomona, comment datalelo Bokanga. Jonathan sera un grand un jour dans ce pays. D'ailleurs, il est déjà. Mais Nzamba komemara eti na ba dimension parce que ces messieurs incarnent la politique vraie. Mais comment on a le peut là bande ko belé. Parce que Jonathan batiki Jonathan parce que ba que ceux qui sont dans navire parce que qui marade navire c'est que navire na ça mala monter. Azaki na Jango Ivuzi atiki. Arma le atolo ba to bi ABG même la Tchango siège ezali sous-souté. C'est parce que Arma il faut que tu aboki ici à qui côté qui c'est ngai. Je pense que cette question a été déjà résolue. C'est là. Ne vous dis pas quelque chose. Moi Namboka. Na yebi ke mutuna ezala ya bino et ya noza ya biso. Mais permettre nga pena tuna mutuna. Ah bande ko zotanga komo na bango bakei. Yo tangi komba bato bakei. Mais combien on va s'adhérer na ABG? Yo tangi komo na bango. Vous savez combien de milliers de personnes? Mais bien sûr. Bon, ça n'a vu moi Namboka neti Alice Ligende. Alice nego Ligende Alice. Yo yebi combien de bateaux moi Namboka Alice ya na bango na ABG? Non, au moins au fait c'est pourquoi ngana lobaka na vie frère Patrice Ayeba mutuata salio mabe andenge ni na vie il faut okanisata eloko moko ya bolam o ya salayo obo salanyo so mabe donc ba pratique mususu ça se comprend que bandeko wana ba yaki pour gain de pain et lelo ba moni ke eloko ezate nde ba kimi ABG biso ba moi qui vous dis je suis le signataire du statut ya ABG nazawana ti lelo je suis là bandeko Alice bango yo bazali bana mboke belé baye bazawana ozomona donc lelo lazo pesa maman Jeanne d'Arc maman Francine maman wa kangam donc parti politique moko ya makasi on a kotanga kombote na kati ya province ya Sud Kivu maman Francine a yaki ko s'adhérer na ABG donc ABG c'est un parti national bon tala ndeko journaliste bozongi saka ABG na ba niveau ya province moko ou bien ya territoire ou ya district non ABG c'est un parti national d'ailleurs non. Moi Namboka Jonathan Bialusuka d'ailleurs azamona la Kasongolu na te azamona Popo Kabaka voilà donc ozomona déjà que information bandeko bazo véhiculer erroné ozomona donc les véritables partisans les véritables bana ABG au bandima ABG l'ABG c'est un état d'esprit eza ba biso ngana lobaka bango nyonso bakoleka mais ngana kozala muto komema ABG na sommet de l'état ozomona donc moi c'est l'ABG voilà. Mes salutations, ce que je ne dirais pas, le sénateur et mes patience, Mangadi Bifoulou, mon vieux Akati, mon vieux Didédan, il est bello, ça pour le monde écolo. En tout cas, avec beaucoup de respect, Naïbi, vous avez toujours secrétaire général du parti politique ABG, Jonathan Bialusuka est là, par là, je vois aussi la grande dame Claudine, madame Claudine Louyeye. Nabi keleba maman Justine Boussanji, na maman Belé Bozakuna na Yambabino déjà la kata émission Mboya, tous les Camerounais toujours à l'aide de Yambabino maman 4 ABG, to beta baso au Italie ABG. Mais nanga martelé boy. Le oyo mboka zo kufa, il ba parti politique belé. Ba parti politique mallette, ba parti politique ya Betkwenda eza ebelé na mboka oyo. Et là Congolais zo luka, eza parti politique était Congolais zo luka mboka ekende liboso. Tango bibi na ndako na yo. Ntabengi yo te. OK, okoti ya parti politique moko. Mutu akoti si yo te. Yebake. Tango okoti kuna bongama pona ba intérêt aux autres ta parti politique wana. Tout ça besoin Congo te ta Congo à tout moment que on s'agit de ta parti politique tel au bimi au comme ba jamais le kofinga comme n'importe quoi. Ça on doit en tout cas boya ba comportement wana. Tout ça besoin politicien moko bazali sage, ba politicien honnête la kati ya Congo. Vous êtes libre, tout ça pays démocratique, on dit mon parti politique à tout moment au monter mano elingi. Tant on dit que ça sous convaincu na ba makabesa ba parti politique la même du moins zala exemplaire na bisika ozo kende. Comment les gens vont rebeller dans parti politique comment kende OK côté comme ko finga parce que ma parti politique et comme des ba orchestre autres monde ba musicien. À quoi sert des bons quand tu veux la parti politique comme rebelle?
leader parti politique tout ça mais tout le monde a fait beaucoup coach leader parce que la carte de constitution nationale il ne faut pas que même figure où tu consales le gouvernement soumis noir car moi zonga non on n'en a pas besoin toi mais tout le monde jeune ainsi comme kota le coup moi mboka trésor mbaou c'est un jeune espèce bien dans environnement il peut apporter quelque chose aussi de bon pourquoi pas donner des chances aussi à des jeunes pareils à listening de Bazali Banda oui frère ça va la maison au travail pourquoi pas donner la chance à la classe politique la bilingue parce que la parti politique on peut même la IDPS et bien parce que tu dois ça parce que c'est retrouvé mais parce que la qualité est belle pourquoi pas qu'on peut s'approprier la chance au bima consulter toujours les mêmes personnes pour quelle cause est-ce que ils ont fait quelque chose de bien quand le gouvernement a consulté bango ou ils ont oublié de faire quelque chose de bien quand le gouvernement a fait sa chance pour la troisième fois il faudrait au moins tolinga Congo qui n'a pas la carte Congo on doit même moi on toilette pas dans le village na yo ba mando ça il y a même toilette pas dans le village na autorité pourquoi ma développement local ça 45 territoires au terrain chef de l'état fait secrétaire que toilette dans le village na yo mais mangu quand on va appartement dans l'Europe tolingi Congo té tu peux sa chance là-bas bilingue à comme ça à université parce que eux aussi doivent contribuer pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Nous sommes avec le Trésor Mwaou, secrétaire national en charge de l'environnement et cofondateur de l'Alliance pour la bonne gouvernance. ABG, parti politique, Jonathan Bialosou Kawata. Tu bêtes ma soeur sur ton contre la bilingue, ma soeur de tomber depuis Kala. C'est la journée de Rose. Ça te recommande, tiens à septembre de Rose, bêta, au cabinet Yamonda. Mon amboka. Dès qu'on pense ça. À l'aise. Très à l'aise. très à l'aise. Trésor Mwaou. Très à l'aise. Tout le vaccin ABG. Mais na yebi yo ABG eza état d'esprit. Nga naza papa la boti ABG. Tout le vaccin ABG. Nga ne na boti ABG. Bon. Na bota ABG. Est-ce que bakoza li bota mouni ne bazana sibano bazo Satan a quelque chose de bien sûr, je le sais. Na yebi yango. Et puis li bota un peu ba soutenir nga na ABG. Parce que ba yebi vision ya ABG. Ba yebi logo na lingi. Nga zo yebi ça OK. Vous avez le comment égalité la carte ABG Jonathan Bialosou Kawata. Tout le monde pourquoi? Pourquoi? Bana changu lelo oyo tala kite kuna babisi ngai ba jeune changu balobi to postula ki ebele na ABG mais le protège de l'État soit à dribbler biso pour y récupérer ba vol ce tour ami bimsaye moko député national kata changu donc a commis ça ABG le kola église moko ya yé na mwasi na ye na bana ya kwango na soki suli kambango que yo le kolo tiki Équateur le ko ABG yeba ke okozala cheval ya Jonathan Bialosou Kawata la tunu ngabi est-ce que so ba tiko libote no la sima o mitala liboso zezo keleke ozo kena lizela oyo etoni ba épine okozala force à faire un jour okoboya ABG ndenge mwana mboka mutu rouge armand aboyi yango okokima ABG na regret ndenge nini mwana mboka pe oyo sotaka ministre ya Ecofin akimaka yango keba est-ce que ozo mona rétroviseur est-ce que wuti poso mona est-ce que okele liboso ndeko mopanzi sango mutuna na yo et pesinga koseka. Très bien. Mais je vais vous dire une chose. S'il faut qu'il compte le nombre, il y a 3 ou 4 leaders na mboka na biso oyo ba accompagnaka batu ba jeune na politique ba kende liboso. Moi na mboka Jonathan za parmi batu wana. Je m'explique. Je vais vous dire ici. Ngan ozomona nga nazali membre du directoire national. Je participe à toutes les réunions importantes il y a parti. Et surtout à des prises de grandes décisions au sein du parti. Mais na yebi yo que ABG ndenge e fonctionnaka. Biso nyoso to yebi que parti politique e fonctionnaka na cotisation ya ba membre. ABG pour le moment musala ezate. Oyo toko s'attendre que ministre moko otinda boye, député sénateur moko otinda boye ou bien ministre nani DG moko otinda boye. Mais je vous dis que moi na mboka Jonathan Bialosou et longo la moi na mboka Jean-Pierre Passisa Pamba honorable 4 fois député national na pesi yombo te siko zali batiaka maboko na poche, ils mettent les paquets pour que les partis fonctionnent. Je vais vous rappeler une chose. Vous savez combien ça coûte les sièges kaka ya parti? Siège seulement, le loyer à siège.
mais mwana mboka Jonathan Bialusuka elongo na mulandani na ye mwana mboka Pasiza Pamba basalaka effort wana pona toza na retard ya loyer pona ba personnel nyonso oyo basalaka na siège ya parti bafutama pona frais ya fonctionnement tout est OK. Et s'il faut faire la statistique, vous verrez que na kati ya ville à Kinshasa ezali na lisanga politique moko te et ça la activité ko le ABG. Mais les activités, la mobilisation c'est l'argent. C'est beaucoup d'argent. Ozomona. Alors, ce qui bana ya bon, moi je me réserve, je ne crois pas à ce que vous dites que bana tiangu, balobi, Jonathan zo dribblé bango. Non, j'ai pas vous dire que Jonathan est le seul. Jonathan est le seul politicien. Moi na tiangu oyo asali bana tiangu ba ministre. Mais lelo yo na tiangu. Ngape na poser. Base bino mobi base. Boko sangana bla kata. Ngape na poser une question. Biso na tiangu. Bon c'est quoi sangana lelo? Bon est-ce qu'on coûte à lui tellement bato baleke bela ABG bato ke na so na babiko ke zate sangana ka je yo yebi na tiangu boza yebi na adresse chaise na yebi ozali journaliste muneno yebi na pesio devoir wana. Je vous informe ici que tiangu est commis na deux interfédérations. Il faut le baba. Oui, bureau ezali. Comment un grand parti comme ABG ou ils a bien structuré dans un bureau. Bon, et puis pour la ko na tiangu ba yeba. Politicien nani en dehors de Jonathan parce que Jonathan abimisi moi na tiangu ministre était abimisi ye sénateur te nani politicien nani abimisi moi na tiangu ministre. Jonathan est le faiseur des rois na tiangu là il faut qu'on se le dise. Je parle de faits. Il n'y a aucun politicien ou à promouvoir ba jeune na tiangu net Jonathan. Très bien. Voilà. Bolandi analyse mo kitoko ya mwana mboka Trésor Ngwa ou vraiment le secrétaire en charge national en charge de l'environnement la kata ABG à défendre les partis politiques na bango librement aux appels libres ya défendre les partis politiques na noso to bengi la kata mondeko bien sûr bengi biso sur rendez-vous na biso ya ka awa au bet sur la parti politique na ou bien il y a ONG ou bien il y a l'homme aux alango aux a besoin et bato asbel ya ka mondeko to ko yambol mais le auto yambi mwana mboka Trésor Ngwa ou secrétaire national en charge de l'environnement la parti politique ABG. Voilà. On a une question de moi, tout ce qui est manqué. Dans quoi on a besoin combien de députés provinciaux? 5 députés provinciaux en Congo. Pour moi, Bolingo Zate, ni les amis de Congo, besoin sénateur, besoin gouverneur à Congo. Non, mais il faut qu'on y ait. Au moment où la politique est une stratégie. La stratégie politique na biso, to sepe là qui est ABG à l'Assemblée provinciale. Il y a Kwangu. Et c'est l'ABG qui a l'Assemblée provinciale à Kwangu. ABG a un sénateur à Kwangu. Tout ça, un sénateur. ABG a mis sénateur à Kwangu. Ah, yo yebi était. Tu as pas yebi était. Tu as pas yebi. Na commission témoin na yo. Voilà. Donc ABG papa honorable sénateur Kapenda. ABG a mis sénateur moko na Kwangu comme on a honorable sénateur Kapenda. Voilà. Bon, et puis, oui, ABG, non, mais on ne pouvait pas prendre au même moment l'Assemblée provinciale et le gouvernorat. Non, ABG toujours pour une bonne gouvernance. Et c'est ça les gens doivent comprendre. ABG a la conquête et pouvoir et que a égocentrique. Non, ABG a lingi yoyaka nanda momayele na yo, ngana nanda momayele nanga, to sangisa, to tonga Congo et kende liboso. Mais comment on a quoi ngolo? ABG a la ministre provincial. ABG a la présidence de l'Assemblée provinciale, ABG a la sénateur. Pour dire vrai, la première force politique au Congo, c'est l'ABG. Et puis, maman Mokonzi, Julie Souminois, là, ça a tourné à Congolais Télément, à Monaki. Il y a à Monaki que Congo est dirigé par l'ABG. Les grands bancs aujourd'hui, c'est l'ABG. Et ça, tout va vendre dans le bureau, non, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait. Non, non, ABG, c'est si terrain. Yoso Ligno Tumbola, ABG, quel est le terrain? ABG Zalandeni, ABG Topesa Batumbongote. ABG, si on mobilise aujourd'hui 10 000 personnes, Torobeta Liboso. ABG, unité, travail, progrès. L'ABG est aujourd'hui le seul parti Oyo, ESA bien structuré, et ont fonctionné très bien, que leader Aza aux affaires T. Là, je pèse très bien mes mots. Parce que le parti sous politique, ceux qui leader à l'homme na Moussala, parti est Koufi. Il y a les partis mallettes, mais ABG. Combien de mois la garage? Combien d'années? Plus de 4 ans dans le garage. L'ABG fonctionne. Et puis cela n'a pas empêché l'ABG. Il y a qu'à soutenir une vision au chef de l'État. Voilà. Et c'est ça que nous disons aussi au chef de l'État, que l'ABG a demandé poste T. Mais c'est son droit.
parce que l'ABG a vivre dans la proximité de la population, a eu besoin réel de la population, a partie de masse. Donc, il a droit aussi au partage des gâteaux. Voilà. Très bien, pour chuter, madame, voilà, dans la caméra, voilà. Autant la population congolaise en général, autant la Bakinois en particulier. Message au ABG en rapport à la gestion de la ville pour la République du Congo et puis mon professeur Antoine Tshisekedi Tshilombo. Confiance de Congo pour pesa bon rappel Tshisekedi Tshilombo en qualité la bino vous allez aussi membre de l'Union sacrée si réellement que besoin apporter un plus dans la Union sacrée. Merci beaucoup Ndeko Mopandi Sango. Na banda liboso mingi na bandeko na biso ya grand bande en général et puis Kwango. Il est vrai qu'au Congo, les partis politiques est sociologique. Que cela n'en tienne. Que ABG est à l'ancrage na Kwango. Mais cela ne fait pas de l'ABG un parti du Kwango. Non. Très bien. Non. L'ABG est un parti national. Ce qui est la MLC. Au moment où Batu Mingo la MLC la Bangala. Ce qui est la IDP c'est la Libalouba. Donc, ce n'est pas le tribalisme, ce n'est pas quoi que ce soit, mais c'est vrai, la réalité, c'est qu'au Congo, les partis politiques sont avant tout sociologiques. Alors, ceux qui nous ont mis grâce, soit moi Nabino, abimisi partis politiques, vous avez le droit de les soutenir, vous avez aussi le devoir de les soutenir, mais cela ne fait pas de vous parti wana ezala yabino. L'ABG est un parti national. Arrêtez, non! Je ne dis pas à toute la population congolaise. Bandeko oyo bazalaki na ABG oyo babimi. Nde bazo vilipender message wana. Arrêtez ça. L'ABG est un parti national. Ne les réduisez pas na taille, il y a province, na taille, il y a district, na taille, il y a territoire. Ça c'est de 1. De 2. Biso ABG comme membre de l'Union sacrée et c'est là où ça permet à ce que n'a pas sa message réel et à ABG ou même qui n'est pas chef de l'État. L'ABG a prôné un gouvernement de cohésion nationale parce que le nom même le définit déjà. Gouvernement d'union nationale. L'ABG a prôné la représentativité. Ezate ke mutu a utikuna aye a komi koloba na komba population alors que si terrain mutuana azan ancrage te azan la population te. Non, l'ABG fait partie. Dédé, l'ABG a prôné la compétence au sein du gouvernement. L'ABG veut à ce que Batou va faire partie du gouvernement, base à la compétence, qu'il apporte la solution pour la nation. Parce que le pays est aujourd'hui agressé, il faut que Banamboka Nyonso, Bayako Sangana Pona Kotindi Kamboka et Kende Liboso. Voilà, on a intérêt à y être. C'est ce que nous devons comprendre. Aujourd'hui, tu sais qu'il partira. Président Moussou Akoya. Mais ça sera le Congo. Le dénominateur commun, c'est le Congo. Il faut to bunda pona ekolo. Toti kamagambo wana non, biso tokoki ko kende kuna te, toko sauver le régime. On ne sauve pas son régime, on sauve le Congo. Parce que ce qui nous unit aujourd'hui, c'est le Congo. Bino nyonso, bandeko ya opposition, bandeko ya majorité, total a intérêt supérieur ya Congo. La main tendue du chef de l'État est adressée à tout le monde, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité. Surtout que aux congolais yaka na ndambu ya mayele na yo na expérience na yo et ko permettre mboka na biso et kende liboso. Quant à l'ABG na lobi na mokonzi mboka tata mokonzi ekolo Fati Beton, ABG à travers son leader ba coordonner qui campagne na yo na district ya Tiangu et puis Obima qui n'a plus de 65% et la population qui vous a fait confiance réclame. Population azo réclamer paix, azo revendiquer moi par naye, il faut ABGP à se retrouver. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci. Merci beaucoup, mon amboka Trésor Ngwaou, secrétaire national en charge de l'environnement, peu cofondateur ABG, Likambo ya gâteau, Likambo ya gâteau. ABG, parce que c'est un gâteau, na yasaki musala kitoko, na Tchangu, à travers mon amboka, Jonathan Biasuka Wata, pour que le chef de l'État soit plus de 60%. Bon, on peut se réclamer, va se retrouver. Na katia moi gâteau wana, on va se retrouver n'engenini. Est-ce que social na bango, et aux amalamu. Ba transport, ba moutage aux Zakata Tchangu. Ba maboule tout ça mis partout. Opération zéro trou. Oh, ça m'a le dans la sakati le e. Ba zoya ngote. Ba hôpitaux, OK de cela madaï la kuna. Au lieu gratuité à maternité, OK kuna ba infirmier, ba comment on sait ba maman ba zobota, ba mbongo. Ba on se retrouver ndeni, ba tout Zakata Tchangu ba na ABGT. Ba zo senga ba ah. N'a pas l'idée, on a habité. La zone la tongo me dit pourquoi. Ah, bon, quand à l'armée, Moussa, oh, j'ai pas même à Salango. Moussa, oh, Guillaume Nombo à Salango. Moussa, oh, ça va le compte de Salango. Mais Bango, Salango, bah, tu fous ta Bango, Bambongo.
ngala dit on a aussi un beaucoup d'armée moto peut être 100 fois azate. Et puis ndeko mopanzi sango on rappelle nga lo mo kutu na bosana par rapport na ba effort ya ABG na Union Sacrée yo lobby ezala bande comme ça ba sala misala na bazo pesa bango mo lomeya mais ABG à travers son autorité morale son président ba bandaki déjà campagne de sensibilisation ba bengi si ba jeune kinois tala toaka na mboka moko mboka eza Congo soki lelo Congo eke yo moko yebi place ozala to sala kande ezala ki boya na palais père Adaya bateki palais beaucoup mi ba fazer ezala ndé nini et c'est comme ça donc le lobby so ba jeune to kota na armée to kota na armée to kota parce que lobby pour la rejoindre général moi na tchango il faut kota armée pour la rejoindre quinois chez l'état-major général il faut kota na armée mais bino bozo boya kota na armée et na yoka bande comme so balobaka non ba bengi saka batu musuba kota bala bango bazo kota non mais là au kota na armée au robima général au robima colonel est-ce que moi na mutu wana nda robima non c'est ça donc il faut to kota na armée pour na kokende ko bundela ekolo voilà tout ce que je peux dire. Koko taka armée et ça problème de conscience ya au Congolais surtout si kozali yebake bango misu sozo mona wana comme double passeport après ce Congo mu Congo a commis français a commis tchécoslovaquie a commis américain mais on a ka mboka c'est moko parce que so ba Congo tout soutenir na ça un message moko spécial beaucoup très bien. Honorable Raphaël Kebongo, interpellation surtout. Honorable Raphaël Kebongo, kombo na yo comme ko beta mbunda mabe. Kombo na yo comme ko beta mbunda mabe. Honorable Raphaël Kebongo. Yebake bana masina ba grand notable masina ba komi prêt ya ko revendiquer molimo ya moko na bango on ba kelelo oyo ato pema na repos éternel Enoki Mwata paix à son âme à son bon morité. Honorable Kebongo Raphaël oyebi ba promesse oyo osalaki na liwa ya mwana mboka Enoki Mwata oyebi pe liwa ya mwana mboka Enoki Mwata sikota sili akufelaki esaka batudu bingi pasi pour apaiser bitema na bango bosa bolingo oyo gouvernement provincial azanango opesaka ba promesse mais ba promesse yona kino lelo oyo eza non réalisé. Il y a des promesses au Kobeta Kara mais molimo ya moto oza un grand leader pe azaki na structure na ye munene oyo ese banye masina mobimba ba leader bebezaki na kati ba ko sala misala kata masina Milena Kenya bongo batikali isolé le oyo. Ba grand notable ya Masina, ba komi prêt, yo ke ko tambola ko même le chef de l'état, na mwana mboka Daniel Bumba pour que ba réclamer sikoyo promesse au pesa ki bango eza non réalisé. Alors, pour que tout éviter ba comme un niveau là, honorable Raphaël Kebongo Luka au réalisé promesse au pesa ki famille ya Enoch Mwata. Si vous voulez un grand leader, il y a Massina, notable pour que même il en l'un avec mon décor, et qu'on sait que tout le monde a réalisé à mon pot, tout le Kamoli m'a dit qu'on a vu ce paiement à Kimia. C'est juste une interpellation. Vous êtes politicien, vous pouvez faire ma promesse, il y a le coup tâté, vous pouvez faire la promesse sur vous apaiser avec beaucoup de bonheur. Nous sommes arrivés au terme, mais avant aussi, ça nous souhaiter d'abord joyeux anniversaire dans la grande dame moi ça qui toko ya pemba ko ngena ko na mafuta so ba souhaiter le monde ko le toko zwa di futi nango wapi mama Irène Kalaki Nzama en tout cas yeba ke mini ko ngenga yo zela ya lola zamba pambola yo vouloir au bakisi et apporter au bonheur et apporter la joie, réussite, prospérité et zala na yo biso mo ko tembelio happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday mama Irène Kalaki Nzama, happy birthday to you. Voilà. Merci beaucoup, tu as baki mon mboka, Trésor Ngwaou, secrétaire national en charge de l'environnement, ABGP cofondateur nango, to beti national au Italie, mboka, na actualité, mo banzo tout au Italie ABG. Mais ton petit dernier mot, tu remis sur la souka, c'est un dernier mot, eux qui savent qu'il y a un plateau avec un partenaire idéologie. 30 secondes juste. Merci beaucoup, Ndeko Mopandi Sango. Dernier mot, Oyo, Nako, à s'adresser les gens à Bandeko Nanga, jeunes surtout congolais.
toyebake tozaka kana ekolo moko kombo nango Congo. À tout Congolais n'est jamais trahi le Congo. Parce que ceux qui te trahissent Congo, quant à l'ABG, nous sommes loyaux et fidèles aux actions du chef de l'État. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Mon école PS, lancé message pour le président Jonathan Bialoussouka Watamoni, climatiseur et baby. Tant que vous êtes à la plateau. Mon école est accompagné. Tout ça accompagné bien l'autorité mboka. Attaque climatiseur mi balé ayo ça malin pour tout ça là. Ba émission qui te recoller karabande ko boyebi ke bolinga monde école. Numéro la mission on a contribuer beaucoup plus la mutuelle bozalango à niveau. Il y a finance et permettre monde école et c'est la mission avec impact na idéologie. Ça n'est fini là, j'ai dit bah merci bah bonjour bonjour pas mon mboka. L'enfant terrible, le président Ali Silingende Ozabunda jour et nuit pour le Lukake. ABG est vraiment stable à niveau de la matière de communication. En tout cas, tu as vu que le président Jonathan Bialoussouka Wata pour développer la ABG communicateur Malunga Zalakati, ça s'appelle communication. Vous avez moins la communication ABG, moins zéro s'il vous plaît, la 4e émission. Merci Greg Mateta, merci Wilfried Saba. On se retrouve prochaine, bye bye. Merci beaucoup, merci. Mais tout ça moins la communication. Tout ça yango pour la bolingo tout bola la République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi genio solo kola politique économique socio-culturel religion pena basi je mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe. Avec bango kine ko bonga déjà. Bo sote ko zalate, érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi. Et ça la passe de tout monaka. En cas de meurtre, ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant. O ba yaka wana ko profiter na pona molili et sika ba moni insécurité ezali, ba bandiko molili ezali obscurité, ba bandiko créer insécurité. C'est-à-dire quoi? To yebi c'est ba ko sala, bango ne ba ko gérer ba commune. O ezali base il y a chef de l'État. Oh, il y a mon quoi ça il y a quatre pour préparer pour na et soutenir. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine bonda ekolo to bengi balide ya solo pe to beteli bango kambonda tout est quand était la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias.
Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes le centre de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda Ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na Mbonda Ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio.